yango moni bakulutu bazoloba ata mwana sumbeli yo diarrhée na loboko nye ya munene masuba mo kata loboko exactement mwana na yo oyo boti ato botaki na mama nini soka sumbeli ata diarrhée munene na loboko to anyateli yo mikinza na loboko okoko kata loboko te osola na ndeko na ngai c'est-à-dire bandeko bolimbisa ngai ebimisi artiste irresponsable. Répétez ça. Ebimisi artiste irresponsable. A étalé famille na ye na miswa bato. OK. Omoni mwana ya 19 ans. Aza kolobelange le côté. Ngane mutu na oyaki pana ngane muna loba. Oti ko ngolo lo bakisila ngapona. Sina yo capable ba yo kabie papa. Aza semi adulte. Mwana ya 19 ans na yokaki biloko nyonso garçon oya lobby oya mokonzi ya bawangila mwana ya 19 ans 18 ans aza semi adulte ye manike soki azalaka mutu malamu un bon porte-parole mais balingaki bala ete bagalo ya bie pa bawangila lelo oyo le seul porte-parole ya salité ya kubuka ya formol. Répétez ça papa. Il y a formol, c'est maniqué. Maniqué soko talié kaka boso mona te o ba uti ko tube tonga formol. Répétez ça papa. C'est-à-dire soko tali kaka maniqué boso mona lokwa mutu ba uti ko tube tonga formol. C'est-à-dire bilongia ba maniqué soko saki diba hôtel yango bien te o kasolo kwa na kati ya cercle. Répétez ça papa. Bilongia ba maniqué soko saki diba hôtel yango bien te o mona lokwa na kati ya cercle mazali banda. C'est-à-dire akufa kala topé prisonnier ya kala. Je suis très intelligent, maniqué, akufa kala, topé prisonnier ya kala. Je suis très intelligent. Maniqué ça ne loka kwa koloba na ngai te. Même na braza pamba aba wangile ya kumisaka ba mema yete. OK. Ba kenda partout monde ati batikala ko mema yete. Osomona. Maniqué yebisanga ke yoko zuate na vie. Alors zuate osoma mutuka te. Banana zonga Kinshasa ebi combien de voyages nga na sali? Répétez ça papa. Ebi combien de voyages nga na sali? Na ndenga ba Congo yo kende Dubai na mama Livlembe Kabila yo zanani. Na ndenga ba Congo yo kende Turquie na mama Livlembe Kabila yo zanani. Répétez ça papa. Na ndenga ba Congo yo kende Turquie na mama Livlembe Kabila topé Dubai yo zanani. Abimbo mama Livlembe pesa suka o. Lukuta pa na ngai mbongo pa mama suka kate. Chaque jour. Répétez ça papa. Chaque jour nazolia. Moi, il pas beta, on beta le 24 jours. Ngana za mosala nzambe. Roga pana ngai na kati église ne nazo kambazaka mwana soki na mina bete biko na ko beta yi mutako pekisanga na lobela roga azate. Répétez ça papa. Roga na lobaki c'est inconscient musical na lobaki lisusu aza bébé musical. Répétez ça papa. C'est inconscient musical aza bébé musical. C'est moi qui a réveillé tous les Brazzavillois ba comprendre elengi na makambo ezaka na YouTube. Na mutu na tomboli conscience na bango ke ndenge nini beaucoup ko soutenir mutu na bino mais vie après ces amabi au moni siko soni roga tche concert 500 francs. 500 francs. Oye ko somba ta mukate na Brazzaville te. Répétez ça papa. Oye ko somba ta mukate na Brazzaville te 500 francs tala niveau soni pressé malandi ngulu poisa la kaka plein mais tozana bino awa bato nyoso ngana tangi ba kombo awa ndeko na ngai soki ba sali ba plein pour on a yebi c'est le calcul revers musical Didier Lacoste na terrain municipal ou on Pascal a bête liboso 8 personnes. Répétez ça papa. Didier Lacoste comment na le baki ne revers Didier Lacoste revers musical 8 personnes oh ya ko bête liboso na bango. Fou musical a robeta liboso à 2 personnes kabosé. Répétez ça papa. Fou musical a robeta liboso ya 2 personnes. 2 personnes. Musicien ba sengela ya kota na orchestre. OK. SS musical minyo aboise. A robeta liboso moi na bana na yi. Répétez ça papa. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Salande Makam.
Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois W King France Télévision, vous êtes partout dans le monde, vous êtes en train de suivre la télévision et belé vous êtes à la biso d'alité à Kanda, vous êtes à la biso officielle. Merci beaucoup la Elengia Congo avec Tracy Mbelenga Pro. Merci beaucoup à tout le monde, vous êtes toujours branché pour suivre cette émission. Analyse valable avec Yannick Wenge, Moto Atona la Gibonzambe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes ici en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Mesdames et Messieurs, vous voyez bien. Bissonnet, on peut savoir information, il y a net et clair. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vraiment, j'ai un plaisir, un grand plaisir. La montée, ma pour la bino, Dadi, l'été à Kanda, n'a pas besoin, à la fruit d'ici, vous voyez, la biso, ce qui me paye pour photo Koutanaï, tout sur la Nengelubaka. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il n'y a pas de commentaire à faire. Je reçois déjà mon invité d'aujourd'hui, il s'agit que Dadi, l'été à Kanda. Dadi, l'été à Kanda. Mbote vraiment, Mbote Ndekonangai, Wenge, Yannick Wenge. Yeah. Merci beaucoup, Tata Pambola yo. Merci beaucoup, papa. Na visite au Salingai, na bengangope surprise. Yeah. D'abord, merci na bandeko nyonso boza partout dans le monde entier, bozota la biso. Beaucoup tani eza paiement. Au batubile baye bakangote. Ce qui nous a supprimé paiement, beaucoup d'années, ils ont été suspendus. Ok. Pour beaucoup d'années, ils ont paiement. Voyage, ils ont paiement. Ce qui peut m'aider au voyager, colia, faut paiement. Ce qui peut m'aider au liati, kobala, kobota, kosomba mapangu, kosomba mituka, tout ça là, yango pour tout ça paiement na bombo. Non, moni bateau bataille que là c'est une minute avant la vie, c'est la vie. C'est-à-dire, non, confité qu'en a une minute, on est déjà comme on est bon mot. Répétez ça, papa. Une minute avant la vie, c'est la vie. Quand on a une minute, on a le confité, on a comme bon mot. Je suis très intelligent, mon frère. Je vais tester mon tour pour comprendre le niveau. Niveau nini. Et ça, l'université, mon côté, dans la République du Congo, répétez ça, papa. Et ça, l'université, mon côté, dans le Congo, moi, dans mon côté, dans l'université, dans le il y a classe, il y a bonzambe. Ok. Il y a double honneur. C'est dans la sagesse et l'intelligence, il y a Mokili. Dans la sagesse et l'intelligence, il y a Nzambe. Oh, Nzambe, tata, pesingai. Merci beaucoup. Pardon. Pour exemple, c'est très important dans la vie. D'abord, nous avons un télévision. Nous avons un Katia Djobour. Johannesburg, Jobek. Nous avons un Katia Jobek. Vraiment, na pesi bino nyoso mbote bato butala qui arrivé na ngai. Merci na agence de voyage Eric Travel. Yenda zo permettre ko pesa ba visa partout bato ba voyager. Nde na zo ebisa libota na Nzambe soko ningo voyager. Oza congolais, ozo mitungisa mapona Canada, États-Unis, Europe. Kimambangu na agence de voyage Eric Travel. Na pesi ba goloa na ba goloa zinyo sotango ba moninga ba sepele babi ah dadi. Absence na yote il y a 24 heures. C'est-à-dire absence na ngai na média 24 heures du temps. Et ça le ko ba golo ba beli. Répétez ça, papa. Et ça le ko ba golo ba beli. C'est-à-dire na ko bouger te faut air nyonso na pesa ka bango esengo. Merci na partenaire na ngai Unishi Bands et la fleur de jour. Kuna na Belgique na Aloste yazo lesa. Peu azo melissa au côté na katia boutique Unishi Banze au côté peu ba transfert d'argent ezo salama au côté na boutique Unishi Banze kuna na Belgique au côté peu ba vente ya ba billet ya mokil mobimba ezo tekama azana ria azana western union azana monégra oningo sala action de grâce pour na dadi kimambangu yo muto fonda na Belgique na boutique Unishi Banze. Merci na Didier Chombo, Petit Jésus, Chamamba, Tata Pambola yo, pour na accueil. Merci na Patient Ilolo, Kariambongo, éternel patron. Éternel patron. Merci na Carlos Bayang. Carlos Bayang. Yazana kati ba famille présidentielle, moi na roi, moi na Mokonzi. Carlos Bayang.
na kati ya Djobour. Merci na James Kaninda. James Kaninda. Munduki 007. Yazalaka mingi CG. Il y a patient il a le carambon éternel. C'est-à-dire et si on mona patient il a le carambon éternel avandi yebaka James Kaninda Munduki 007 Azapembe naye. Merci na Mohamed Moleka, les seigneurs de la ville, puissance Vwandu, Tata Pambola yo, Goldberg de YouTube, un contre tous, frappe na le frappe na retour, na Kati Afrique du Sud. Merci mon frère, Olobaki Kombo. Yannick Wenge. Merci Yannick Wenge. Na Kati église, nazo kamba bana mikie, nazo kamba mikolo, pe ba baleki na âge. Mena bonzambe, mosala zalaka mwana mukete. Mosala zalaka mukolo. Nengo moninga boye, kanga data lelo, nazape mukolo Mandela. Que son âme répétez ça papa. Naza mukolo ya Mandela. Que son âme représente. Ngane naza boye na Congo. Congo na biso oyo yebi na ba opposant na ba majorité mutaza mukolo na ngazate. Répétez ça papa. Na ba opposant na ba nani nyoso mutaza mukolo na ngazate. Tata Apambola yo. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes fidèles téléspectateurs. Comprenez vraiment c'est Dadi Lité Akanda en direct ici à la Foot d'ici mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Dadi Torozo a fait tomata. Merci beaucoup. Pour m'attendre ça domaine nangai. Pour m'attendre ça domaine. Pour ngana mataka ka ba avion. Initiative plus OLK ya mamo livre mbe Kabila. Ba maitekanga avion. Ce qui na coûté ni pena ba prêtre. Ba maitisi avion. Na coûté une agence de voyage Eric Travel. Ba maitisi avion. Ce qui na coûté na ba journaliste Buzobe Bandi. Je vous donne biso Buzobe Bandi. Pour ngani na zaboye na yaka na ngai bien na musala oyo. Ba place mi balé oye baby sa mutu na nga batebele ba yebaka te. Répétez ça papa. Ba place mi balé oye baby sa mutu na nga batebele ba yebaka te. Mutu na ngai ebebaka liboso wapi nazoka batonga mabe tango ba refulaka ngai. Répétez ça papa. Nazoka batonga mabe tango ba refulaka ngai mboka bo comprendre ngai ke o mwana na biso ata lobi mabe eza batonga zoka tango basakani ba refulaka ngai wana ko beba na ngai ya liboso ya mi balé bato baboka nga na podium o batindi ka nga bango moko nde babuka nga mutu répétez ça papa mutu na ngai ebebaka partir ya concert afikini o batindi ka yo mutu abelisanga mutu eza société o esakani ebwaka ka yo po mutu akoyi na mutu mutu esani ça subente répétez ça papa mutu akoyi na mutu mutu esani ça subente. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, avec Dadi Lité Akanda. Dadi Lité Akanda. Mon frère, s'il vous plaît, quand on a douché, on a joué langue suit. Non, tu as besoin de ça, qui m'en na douche, ça, na droite. Yes, papa, en tout cas, au bout de ça, qui est sur le monde, on lit les gens au toka, mais comment toka? Le bel est qui s'en aille. On fait ça, papa. Le bel est qui s'en aille. Merci beaucoup, papa. Visite non les amis papa Tomoni non tu finis makasi papa Tomoni visite non la food ici papa visite les a dit quoi on va ni à Dadi voilà question qui toko merci papa merci visite ça ma bête na vie OK faut que yamba ba visiteur et bible zoloba ndako yamba ka bapaya eza ndako ma pamboli bande ko nanga bolimbisa na komi na moi esu ya mokie yanga na bosa boya munene ono kasi bosombela ngai ti bino bosa mbongo sombela o sanga soni boyene esu oyo oko yena ngo pata 100 mboka ze ya ba bele kutu ya mboka ba prêter d'abord visite na ngai eza na ba qualité belé. Moi je suis Goldberg de YouTube, faut na répéter pour ça combo na ngai. Faut na za la fière nango. Mutu na fi faut za la combo, o za la fière na combo na yo. Mutu bazo benga kutu mettre mbeli, mettre lichette et pasola. Mettre lianga bord. C'est-à-dire aso sepela nango e bongo ngai ba combo na ngana za nango fierté. Moi je suis Goldberg de YouTube. Un contre tous. C'est-à-dire na koko bunda na Congo mobima nganga moko. Na koko ya awa pe na bundisi ba prêtre nyonso me nganga moko. Un contre tous, frappe na le, frappe na retour. Batu babakisila kanga dadi mutakala na kolo. Parce que ndoki o nyonso ko ya ko lukanga problème na ko sepelisa ye. Batu ebele ba ye bakate. Na kati ya zamba bakulutu bazolo baso okute na lioto na léopard. Pona ko kimise soki ya tie yube fosa nyo chai. Répétez ça papa. Ce qui a dit, il peut faut chailler.
siko nga siko ndoki soko ye ko lokangai oyena bilamba okutanga pe na sape makasi to bunda siko na nzoto eza na bilamba mais soko ye mutakala papa nga pe na tikali mutakala mbala moko répétez ça papa nga pe na tikali mutakala mbala moko nde siko to koyeba yana neza muki yana neza mbangu ndoki aseni Hakimi. C'est ça la vie. Ok. Moutou intimidé au papa. Et ça moussala bouzoba. Mais le nom attends mon ami tukate. Grâce à moussala ya bouzoba. Na ko tika pe moussala ngote. Bon. Mais baba ki na tika, na ko tika te. Visite oyo na denomaki yango do by do. Porte par porte. Toye ba nani aza prêtre, nani aza faux prêtre. Bako ça rappelle biso ebele. Soba yeko na Kinshasa, nga prêtre. Prêtre photo mon ndako. To visiter ndako. Mwasi na bana. Mituka. Pe lupango ngoto yebeze ya yo, to eza yo te. Soki pozo lupango ngope to yeba eze ya yo, to eza yo te. Soki pozo futela mabe ezate mais tant to kokuta ka ndako no to kuto za responsable. To pesio moto to féliciter yo. Papa action de grâce na yo yango pona mama boko pama na otumbuka et non ezate na ye na zonga maboko na zonga ndenge ne na zonga maboko pama na zonga ndenge simbate wana ya liboso ya mibale eza moko ya ba maki on est kokota pour la préparation il y a le 24 juin le stade des martyrs il y a fait regola geste de Niance le padre Motoyambo Nika Boronika Ozolanda nde yango wana visite na ngai to pe voyage na ngai yango wana na kati Afrique ici nde tozo remercier agence de voyage Eric Travel pour na ba démarche o ya salaki viser za pasi mais ya bimisa ngona pété na zo yebisa ba congolais nyonso soko ningo ya Afrique ici ndenga na ye kimambangu na agence de voyage Eric Travel. Merci beaucoup Dali Torozon Awana mais tout bien dit solo actualité moto les cas tout moni artiste na biso fallait poupa ba réaction na yé par rapport ya maman ya Keina na Keina ba réaction na yé faut répéter papa répéter ça papa bigo pese monsieur lengi Dadi tout ça faut répéter yes Dadi merci. Non, répétez pas pour mobile. Merci beaucoup. Mon toko na prison. Azate, répétez ça papa. Mon toko na prison. Azate. Voilà. Un contre tous yeyo. Nakolobe la pena artiste était. Mais nakolobe la ba papa nyonso ya Congo mobimba pe ya mokilimo. Mobimba. Nathalie ba télévision. Parce que ba tu ebele ba yebaka te. Tala pene longi nanga bien. Tala miss nangai. Oko mona ke nazana ba traîner Keina. Répétez ça papa. Oko remarquer ke nazana ba traîner Keina. Ça dit nazana noko. Ah bon? Maman na ye grande sœur nangai. Répétez ça papa. Maman na ye grande sœur nangai. Maman Keina. Ya Keina. OK. Mais na kotia nanga makama ba Keina te, na makama papa na ye te, mais na zotia ba papa nyonso. Nakanisi lisusu papa moko na quartier na biso papa Maleo azaki pe mosali ya Nzambe trouble moko ekoti na minute na mboka on a ko papolela ngo penza batu bibia surtout na église c'est bien moins un contre tout frappe na le frappe na retour na ko beta batolo lengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okoto hôpital e bale kauki bambi si aminene babimi vima na soko vimba na pasuka soko pasuka oko sale le côté nakanisi tabulei Rochero molimo nepe mana kimia nakanisi sunzembu ya maze tabulei aboti na bikolo ebele aboti na basi ebele na vie artistique faut qu'on landa pe oyo kuti na sima totikala komona te tabulei alongola kombo ya mwana na ye oya beta na nzoto. Répétez ça papa. Tabulei ti akufi Rochero akufa na kombo ya Isundu na nzoto. Isundu nani Isundu? Yusufa. Na gozo ba na fa ya Isundu pamba. Maladi ndeko na ngai. Ba podium.
atikala kolongola te bakombo bana na ye nyonso ngana yoka ngo memi tipa ba minga ngabo limbisa ngai ezana bana na ye mususu akomaki bakombo na bango awa répétez ça papa ezana bana na ye mususu akomaki bakombo na bango awa te makamuto muto lo bali kamote likamuni na lo bileti ya mabebe na ti awa yes comment ça peut mzuna mupende te ah nga kabisa to kasi bino boni bokanza te ndeko na ngai za mukologo faut être responsable c'est-à-dire Rochero akufi atikala koleka na télévision te alobake na longoli kombo mwana oyo c'est-à-dire na mokili ko banda déjà ko bota na basi ebele to ko banda polygamie eza ebandela ba problème. Répétez ça papa. Ko la polygamie ko bota na basi ebele eza déjà ebandela ba problème. Papa maleo papa molimo epe manakima ebisinga balobi emedo. On a combo ya kibuzenge ba famille ba pesaka ngai. Comment wala? Ya kibuzenge o papa na ngana mama na nga ba pesaka combo ba faible. Nazo lingelo ko wala. Répétez ça papa. Répétez ça papa. Oui ni loko sika bozu yango wapi ndeko na bino pe na joburu buzana makambo. Soko kuta na musala nzambe. Oui na mupepe na yo. Papa yo quand même bien papa. Ayebi singa no biete. Na mokili. Soko ningo koma zoba botaba bana. Yango muni bakulutu bazoloba. Ata mwana sumbeli yo diarrhée na loboko nye ya munene masuba mo kata loboko exactement répétez ça papa mwana na yo oyo boti ato botaki na mama nini soka sumbeli ata diarrhée munene na loboko to anyateli yo mikinza na loboko okoko kata loboko te osola na ndeko na ngai c'est-à-dire bandeko bolimbisa ngai ebimisi artiste irresponsable. Répétez ça. Ebimisi artiste irresponsable a étalé famille na ye na miswa bato. OK. Omoni mwana ya 19 ans. Aza kolobelanga le côté. Ngane mutu na oyaki pana ngane muna loba. Oti ko ngolo lo bakisela ngapona. Sina yo capable ba bien papa. Aza semi adulte. Mwana ya 19 ans na yokaki biloko nyonso garçon oya lobi oya mokonzi ya bawangila mwana ya 19 ans 18 ans aza semi adulte nanu akomi penza adulte bien te aza semi po auti na puberté auti na kimine akomi semi sika e bana nyonso na mokili artiste mokonzi bawangila soko yebaka te tanki ozobota bana mama na mama mwana na mwana zalaka manipuler epa ya mama na ye. Répétez ça papa. Mwana na mwana zalaka manipuler epa ya mama na ye. Et puis tanki ondimi kaka o continuer ko bota même na ba obazana ndaku na yo buzobe kotikala kosila te lelo yo za na maîtrise parce que yo zo ko contrôler ko outi na pasi obundi o mati mais bano tozo bota ba yebi na bango pasi te akuti obongisela ye nyonso soki ba manquer yo yaya olobi komo wangi Yannick Wenge na kanisi su seri wana na nuna nde Wenge ye na lembongo makasi na Congo eloko wana. Répétez ça papa. Na lembongo makasi na Congo ndeko na ngai papa mutu nyonso oya bota na polygamie ezalo za artiste ozala za artiste tala papa Nathalie yango batu nyonso lobake ozala wangila ya salité pe ya buzoba. Répétez ça papa. Lobake ozala wangila ya salité pe ya buzoba batu nyonso ba condamné artiste. OK. Na tant que légende ndengo mikumisaka na ki monotonie numéro 1 na ya monotonie okoya ko loba biloka bongo. Papa répétez ça. Télévision okoya ko loba biloka bongo te na télévision. Télévision tozo zela yo pesa biso ba programme ba concert. Télévision tozo zela pesa biso ba programme musique. Na TikTok ba condamné na Facebook ba condamné. Moi aussi Goldberg de YouTube j'ai condamné lui. Répétez ça papa. J'ai condamné lui. Il a fait mal parce que ce n'est pas ça. Tu ne peux pas faire comme ça tant qu'un parent. On peut continuer l'émission en français. On peut continuer papa. Ouais. Oh non. Tout ça bilingue papa. Tout ça bilingue. Merci beaucoup. Pourquoi vous blaguez avec les gens? Non, ça bongo. Ceux qui quand des makasi mettent en français, ceux qui peuvent checker kuti makasi et mettent en français. Au bon jour na ngai tonzo to na yo. Continue Dadi. Osomona, c'est-à-dire na domini batu kende ko tuna yaya.
na polygamie tant que on dit yango na vie polygamie si mususu ezaka libaku okokai kozala no polygamie te e bande la vie okutana na chéri moko bobota na ye nzamba eko tombolo eko kutana mususu bo continuer na vie yebaka eza déjà semi polygamie. Répétez ça papa. Eza semi polygamie na semi polygamie wana soki sikoyo oza soupleté bana bakoko saliri yo te poko saliri bana. Répétez ça papa. Batata mususu na niveau ya kanda bana bakoko saliri yo te poko saliri bana batata mususu ya kanda soki mankime koti entre na mwana akoki pe ko lukala la mwana ye. Répétez ça papa. Akoki pe ko lukala la mwana na ye mais tant que biso banoko tozali aolala yete. Répétez ça papa. Aolala yete tant que biso banoko na ye tozali aolala yete aolala yete ndeko na ngai ozolanda mon frère. Batu tangu na solo babazo bate ndeko na biso atabela maladi ya mutu mais biloko muso alobageza na nzela. Répétez ça papa. Ndeko na biso atabela maladi ya mutu mais biloko muso alobageza ya solo na nzela. Lelo oyo pour sauver polygamie to pour obima semi polygamie et ça va réalité vie et ça na bato bela ndima te ko za la semi polygamie zo ndenge nini na parcours to na bolenge na yo zo tanga beaucoup de petit chéri to beaucoup de amour scolaire amour yabana to tanga na mikanda chéri je t'aime to la tapete ya alliance amour scolaire bato ebele pe bazo bazemi na kati ya amour scolaire bino na bino ben inconscient mais na kati ya amour scolaire zemi ekoti. Répétez ça papa. Bino na kati ya amour scolaire na ben conscience na bino bozaki nango zemi ekoti ekozala bazemi moko manque ekozala non géré ekozala na gérance bien te no moni pe yango mona zoloba ke ba semi polygamie nde yango wana semi polygamie ya ka partir a wana abota avant moi si asa ndenge moko te na mwana mobali soki boboti ozo comprendre basi mususu nzoto eza ya kokangama mpona nu aboti te akobota boye akomi mukolo. Répétez ça papa. Akobota boye akomi mukolo akomi komela kwa ya na yo ozo comprendre et puis monde musical to komaka ba polygamie to monde artistique eza ndengini comme moi je suis marié naza na kati ya Afrique ici est-ce que na malili Afrique ici bo soki mutu eko tenter na tika ye. Répétez ça papa. Soki mutu eko tenter ngai na tika ye papa boni boyeko merci na patience patient ilolo éternel patron merci na Didier Chombo petit Jésus. Merci au général Jagger na Cape Town. Général Jagger na Cape Town. Général Jagger na Cape Town. Le président Mouyandos. Président Mouyandos. Président d'affaires tout à Cape Town. Président Mouyandos. Président Batambongo tout na Cape Town. Na Cape Town. Yes. Merci na président Chris Wello. Président Chris Wello. Banque mondiale. FMI. Patron. Le président est à Congo Uni. Président Chris Wello. Banque mondiale, FMI. Chris Wello. Banque mondiale, FMI. Pourquoi ce boss en Zino ça fait là? Double nationalité. Zino ça fait la double nationalité. Famille nationalité. Double. Ngai. Nazape semi-polygame. Répétez ça papa. Ngai pe nasa semi-polygame. Pour na botaka libanda avant na kibolenge moi na lelo za na 25 ans adiembelanga na ba plan. Répétez ça papa. Adiembelanga na ba plan mais na boka yete discussion kaka ya mukie na mama na yepa ba ko singa mbonga minerval tangu na simi mama na ena nzoto moi na teleki place okanga ezate awelanga na se. Répétez ça papa. Awelanga na se bandiko bolimbise na zolo ba onga na kutana nango. OK on na kutana nango mais na boya mwana te na leka pe na ba télévision te na lobake mwana diembelinga na se adiembelika biloko mama na ye. Répétez ça. Adiembelika biloko mama na ye. Ozomona je suis responsable de tous les Congolais. J'ai condamné artistes, les responsables de tous les Wangila. Tu as fait mal. Pourquoi tu viens à la télé pour s'exprimer à cause de ton enfant? Oui, c'est votre sang. Pourquoi vous commencez à faire non, pourquoi? C'est-à-dire, oyo tozo bimisa lelo difficulté nango eza réparation.
Répétez ça, papa. Difficulté dans la réconciliation et la réparation. Limbisanga pour na bossa na difficulté dans la réconciliation et la réparation. Bato ebele to bebi sana bango même na ba famille. To sala réconciliation mais to maïta ba réserve belé. Répétez ça, papa. To sala ba réconciliation mais to matisa ba réserve belé. Faut faire très attention, vous les parents. Les jours Taboulé Rochero est mort. On a publié les listes de tous les enfants, plus de 70 enfants. Mais je n'ai pas vu Taboulé. Il vient à la télé 50, même à la RTNC1, pour dire les défauts de leurs enfants. De leurs enfants. Répétez ça, papa. De leurs enfants. C'est-à-dire, nano comme une bana d'hésité, manque à maîtrise yango. Yango moni Taboulé aye ko vanda lobby, tanga moni basi baleke belé, bana baleke belé, mbang na studio. Nako boma nzoto te, mama. Nzoto nanga se moko yo. Wata moni baleke belé. Bana baleke belé. Atali mutungi sa Peggy Tabou. Marque Tabou. Ah, Youssoufa. Papa, on confond la kimia-té. Oyo ka marque Tabou babundi. Na Kofi Olomide. Papa, et c'est tant que mon beau, tu confond la kimia. Alors, t'es bano sur la nani barobo misangai. Mbangu wap. Na studio. Na kobo manzoto teo. Nzoto nanga se moko yo. Na kobo manzoto teo. Oh maman. Quand les alliés, c'est-à-dire artiste, à réagir. Normalement, il faut que la kaka nzembo pona bano bazanga botosi pona ba papa et tika la lokola leso yo lo nyo sala ta que artiste dadi nangaki na chem na ite ya na cher na te ya bana oyo bazanga ba problème ba papa na mais ya mabe komi otiki mauvais signe na nzoto mwana lokolo ndimaka okoma mwana wana na nzoto tanke makila na yo okoki ko effacer cacher wana te na nzoto mokile moni batuko to babenginga Goldberg noko ya Kenya noko balongoli mwana na bino ngana bite ngamoko pe na zokende pona sepelisa mwana ngai mwana kazi na ngai bazo koma komune na libele na ngai. Répétez ça, papa. Bazo koma komune na libele na ngai. Na libele na nga ba koma komwa ya mwana kazi na ngai. Osomona na lobi na nga ba keine na bango te ba keine baza ebele boyo yebi keine nga na lobela keine wa o bimisanga nani ndape na famille nga ba keine bazali na yango wana tozala ba responsable tozala no ba irresponsable parce que na domaine ya foyer wana neza ba domaine na biso otote ya kitoko batu bakose ba dadi ote foyer ki kitoko mutu akosa yote mutu yaza na ndaku na kati ya ndaku libala azo vivre ba bolingo ozo yembele banzembu bozo sala ba selfie mwasi o yakala o lelo aza libanda zo zo lisu grâce à selfie te o bokema na ye bolia ndika bolia linyoko papa ko sepela ta ko pesa bana ba conseil ya bien te mais yo papa faut la souple. Répétez ça, papa. Yo papa faut la souple pour conseil ya mabe ko lekate mokili oyo tala lelo bazo benga na téléphone oh daddy bola na teninga na zana ndako libala wa bola na teninga nena na zana ndako libala wa banzembo ebele na yembaka na futaka mobali na ngai alinga banzembo ebele na yembaka afutaka na futaka mobali na ngai alinga mbongo makasi na futaka po yembela ngai na solo wana na lobela oya ngai po nana mokasa moko wana ketchup abi fa yembela ngai wana futaka mbongo wana yo lobi wana mutu yo lobi ponga na mokili na yebi banana bazebele ozolanda ngana solobela nana mwaka nana mwaka na Belgique et na France nazolobela nana mwaka te nana mwaka te nazopesa lite ya me banana pe ebele bakutana ba problème wana ozomona c'est-à-dire vinyonso ya aussi danger sikoyo mwana oyo bota
Le loi a commis à 14 ans, commis à 16 ans. A collé là par exemple, la famille à maman na yé. Ce qu'on le récupérer yé. Au baxi peut sous danger na vie na yo. Répétez ça, papa. Au baxi sous danger na vie na yo. Pour au coup t'as pas ressenti té. Moi na ngai ba éduquer ninga na ligne la kiti. Ba éduquer na forme mususu. Répétez ça, papa. Ba éduquer na forme mususu. Ba polygamie. Ba to boboti na ba sebele. Boza la mitema minene. Boza la banzunga ma famille. Ngai papa maleo. Papa na ngai ya muteke. Ayebisanga lobi na mokili. Soko ningo koma zoba. Botabana. Pour moi, na simba on a place oyo. Cousin to cousine na yo. Simba yote. Répétez ça, papa. Moi na ko simba on a place oyo. Cousin to cousine na yo. Simba yote. Ndeti na minute. Au moins que moi na simbi artiste. Asimbi, même na bambuma, même partout asimbi. Tant que na télévision c'est que moi na seni. Asimbi yo. Moi na ningisi yo. OK. Ton enfant a bougé toi. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comprenez vraiment avec Dad, il était à Kana à Toro Panza. Tu as Johannesburg. La foule ici. Le 24 Oyo, ils ont déjà jour, je dis, 19 jours et Tikali. Mais journée, on a, il y a le 24 au faire un Olivier concert dans le stade de Marty. Tout le monde Cabo, c'est pas un concert le 24. Tout le monde Didier Lacoste, un concert le 24. Tout le monde Nino Abraham, a soutenu par Fali pour Bawario. Un concert journée, on a. Est-ce que journée, on a, vous savez que stade, il y a fait d'abord, merci na soutien. Il y a Bagolo, na Bagolois Ignonso, na papa ya Bagolois Didier Chombo, petit Jésus, pour na soutien. Mon frère, ça la très attention à ngai. Ne connais pas la lobby ça la très attention à ngai. Moutou Nyonso Andima a collaboré na ngai. Je suis un bon collaborateur, je suis un véritable collaborateur. Répétez ça, papa. Je suis un bon collaborateur, je suis un vrai collaborateur. Mais il faut faire attention à Ngaï. Respecter les galons à Ngaï, tu peux péter à Ngaï, on a zo tamboula nango. Au moni le loko za la père spirituelle à Bagoloa et sa facilité. Nazo bunisa mananzoto. Nazo bunisa mana molimo pesa na batu basimbi déjà manduki bazoluka ba assassiner. Répétez ça, papa. Pesa na batu il y a rassemblement ya ba wangila basimbi déjà manduki ba betanga na nzoto. OK. Po ba lobi ete présence na ye tozoko kabangoli susute. Présence na ngai tant que père spirituel ba Goloa. Naebisaki même famille à Jésus de Nias les padres Motoyambo faire aza ya Congo aza ya famille té. Au moningane non contrôler faire. Non contrôler faire na ba appel ya faire té. Mais non contrôler na liste ya mutu akoya na attaque pas faire. Landa. Yemaniké soki azalaka mutu malamu un bon porte-parole mais banaki bala été ba galo ya bien pas ba wangila lelo oyo les seuls porte-parole ya salité ya kubuka ya formol. Répétez ça, papa. Ya formol c'est maniké soko talié kaka bozo mona te o ba uti ko tube tonga formol. Répétez ça, papa. C'est-à-dire soko tali kaka maniké bozo mona lokwa mutu ba uti ko tube tonga formol. C'est-à-dire bilongia ba maniké soko saki diba hôtel yango bienté o kasolo kwa na kati ya cercle. Répétez ça, papa. Bilongia ba maniké soko saki diba hôtel yango bienté o mona lokwa na kati ya cercle maza libanda. C'est-à-dire akufa kala topé prisonnier ya kala. Je suis très intelligent. Maniké akufa kala topé prisonnier ya kala. Je suis très intelligent. Maniké azana eloko kwa koloba na ngai te. Même na braza pamba ba wangile ya kumisaka ba mema yete. OK. Ba kenda partout monde ati batikala ko mema yete. Osomona. Maniké yebisanga ke yo ko zuate na vie. Alors zuate osoma mutuka te. Banana zonga Kinshasa ebi combien de voyages nga na sali. Répétez ça, papa. Ebi combien de voyages nga na sali. Na ndenga ba Congo yo kende Dubai na mama Livlembe Kabila yo zanani. Nanenga ba Congo yo kende Turquie na mama Livlembe Kabila yo zanani. Répétez ça, papa. Nanenga ba Congo yo kende Turquie na mama Livlembe Kabila topé Dubai yo zanani. Abimbo mama Livlembe pesa isuka ozo. Pa na ngai mbongo pa mama suka kate. Chaque jour. Répétez ça, papa. Chaque jour nazo lia. Yenda zolo ba makambo avec ignorance. Zela na reprocher nanu. Ba mama bana basi bolimbisa nga pona manike na ocha frente. Na oloba nyonso. Répétez ça, papa. Na oloba nyonso na ocha frente. Ndeko na ngai Maniké azana poids na ngai te na makambo ya média. Répétez ça, papa. Maniké azana poids na ngai te na makambo ya média.
na tikala ko tinda batute na stade tango mokonza ba wangila so beta stade na yebaka nini koleka kuna répétez ça papa na yebaka nini koleka kuna na Angola na tikala ko tinda batute asala mpiaka na Brazzaville na tikala ko tinda batute asala mpiaka na mboko nini oyo Côte d'Ivoire na tinda batute asala mpiaka na États-Unis kutu Azo même un problème, sale vidi, bazelaye akima. Répétez ça, papa. Bazelaye dans les États-Unis, akima. C'est-à-dire qu'au Kabouana nangai au chef na difficulté. Bientôt ba uti ko fanda ba wangila ne so ba bito préparer ta $100 Goldberg azonga na boyi. Répétez ça, papa. Bientôt ba wangila ne so ba uti ko fanda ba $100 ba bito préparer parce que biso toza nini. Toza ba faux produit, toza pe na ba vrai produit. Omoni ba porter parole nyonso ya ba wangila baza ba faux produit pona nini ba yaka ko encourager likambo o esengelité ba encourager koyemba okoki koyemba pe naturellement okoki pe koyemba na ba pareil okoki koyemba naturellement okoki pe koyemba na ba pareil yango zo mona e komelie même ba place ebele soka komi abeti ke je suis malade je me sens mal mungongo ebelaka difficilement Kanye loko na zo ebisa yo koyemba ezalaka likasu te ke mutazo yemba abebisi elongi nyonso akanye longi aninga sa loko ndeti mutayo ninga kata motema ozolanda c'est-à-dire koyemba eza likasu te ozosa loko zo bunda nango loko mutaninga kata motema bayembi na Congo eza ba faire gola même biso tant que zalaki kota ba wangila marqué ba benganga wangila révolté naza révolté te na ko comprendre que mensonge eza makasi na ko comprendre mensonge eza makasi kuna na lobité fonga na bima na kati ya mensonge oyo nde na bima na tika bango mais bana na tika bango o ressentir force de frappe un contre tous frappe na l'air frappe na retour na panza analyse Ken na boaki se ngunda mutalika su lelo ninge tozolo baboye akomi kutu moteki ba billet na Brazzaville ya roga roga. Répétez ça papa. Akomi moteki ba billet na Brazzaville ya roga roga. Landa biloko papa na beta. Beta papa. Parti où est-ce que maitinga kana makasi na komi énervé. Sidika papa, sidika raoza jobu. Na nina lobani ndeko na ngai ba le 24 le 24 juin. Cabossé la coste c'est-à-dire d'abord maniqué na mwana na ye ce qui bango baloba ko beta le 24 juin nazo mona bango répétez ça papa maniqué na mwana na ye prince babia bango pe ce qui ba ko beta le 24 juin nazo mona bango lokola full musical et le quoi papa répétez ça papa nazo mona bango lokola full musical c'est-à-dire poubelle moko boye musical ça n'a pas de sens wana maniqué nazo mona bango lokola full musical to poubelle musical na lobi bien papa bon partager vidéo oyo bon tin de la famille à maniqué ne ya prince babia nyonso je suis libre bon chango na ba TikTok total la réaction ba ça pe ne lo go sala ngai répétez ça papa le bineto saboué date le 24 juin et ça date moko historique o etikali na mitu ya ba congolais nyonso et ça date ya ba profiter ba salani ba profiter répétez ça papa mais sikoyo eza na catégorie par catégorie neti maniqué na mo ne prince babia lokola bango ba ko beta le 24 juin ngana zo mona bango lokola full musical to poubelle musical c'est-à-dire musique ko beta kuneze ya solo eza tana tina musique ba beta na bango musique ya Kofi to sepela ngo pa Kofi musique ya Kofi to sepela ngo pa Kofi moko oyebi kinga te banda Kester akufa munyo sa sala interprétation ya Kofi ya Kester na mona eka ko muto esala te répétez ça papa banda Kester akufa musicien nyoso ti akufa akenda mutu no sa sala ka interprétation na mona kika lokwa ndeti mutu esala te oyemba biloko na epwani to lukanda se ko emoko ya osani mais balobaka artiste ne meurt jamais mon BBC maladie bande ko bayibi ke na belaka bato ba tala so bayibi ke abelaka ata bato ba ko ba lukisa wana lukisa ngai boye ba kende ko abelaka okoboma muta maladi pozwani et puis makamuno to loba olanda nga pe
il est pas comme Kizeng le Guanga. Ah, Daddy, répétez ça. Muto makamno sona oloba awa o pa olanda nga ya olukela nga pe problème il est pas comme Kizeng le Guanga. Alors ça ni mutakala ndi ko taliboma poko miliboma. Kabosé, il est pas robeta le 24 juin. Nazomone info musical. Répétez ça papa. Botine de la Kabosé vidéo oyo. Répétez ça. Nazomona ye info musical. Et ça le roi mutalati bilamba ya mutwabela mutu azosani azoyemba. Répétez ça papa. Et ça le roi la mutwabela mutu mutwaliboma na bilamba salité bomoni na nzela osani azoyemba. Le 24 juin il y a Kabosé et ça dénommé Fou musical. Répétez ça papa. Fou musical. Kabosé Fou musical. Mutwali boma azosa nini azoyemba. Pona ninga ba Congo. Kabosé za chanteur te. Aza chanteur o ba sengela ye. Aya kokota na maison mère. Répétez ça papa. Kabosé za chanteur o ba sengela ya kokota na maison mère. Même pas tate. Mutu nyoto ayebi ndeko na ngai ke Kabosé c'est un musicien ya sengelazi. Ba sengela ye. Ba sengela. Il a recommandé. Ba musicien bongo yango faire azo kata bango. OK. Po biloko mususu na bina loba awa muto asalisa batu nyonso teste na wenge maison mère c'est faire gola. Répétez ça papa. Muto nyonso asalisa batu teste na maison mère c'est faire gola. Mais pourquoi ba salisa Kabosé te? Ouera ebisi faire le bio. C'est mon bon frère. Oh, OK. C'est mon bon frère, c'est un fou musical. Tikaye. Répétez ça papa. C'est mon bon frère, c'est un fou musical. Tikaye. Là c'est Kabosé. Oh, katana test. Katana test. Katana test. Vous comprenez? C'est un fou musical. Répétez ça papa. C'est un fou musical. Toba no mette Ertolingi, toba no kité pe Estosani Ertolingi. Kabosé c'est un fou. Ça dit ngana ko keno yoka musique ya mutalibo maté. Ozolanda. Ba Kabosé nyi sosoki bazali ba fane ba ngone ba Kabosé. Zumuna so ba Kabosé bazali o akoya na teki o mona pa teki na ye. Ozolanda. C'est-à-dire le 24 juillet tu équipé Didier Lacoste à Kobeta. Premier fils. Au moni Didier Lacoste. Premier fils. Te landate. Alandaye te. Oh ngana yebi. Didier Lacoste c'est un rêveur musical. Répétez ça papa. Didier Lacoste c'est un rêveur musical. Musicalement aza rêveur. Répétez ça papa. Musicalement aza rêveur. Faire ne mutaka go sutukisa ye. La muka oze ya kolala. Répétez ça papa. Faire mutaka go la musa Didier Lacoste c'est un rêveur. Papa landa bien. Monter yango ndenge nazo classer. Pe bango pe ba ko sepela ba lobi a classer biso ki kitoko. C'est un rêveur musical. Alala kanaye. Wana Didier Lacoste alali. Ayoki ka faire a tchedete le 24. Le 24. Boluke la place. Boluke la place. Boluke la place. C'est un rêveur na lobby bien papa na chema ina munoko te. Ngai Didier Lacoste na nenga Congo. Aza na place ko tchanga ta na place ko memanga yi. Répétez ça papa. Na na carnet d'adresse mabe. Na na carnet d'adresse Pola. Papa na ko benisela au Congo ini a ko pakata mbangu. Répétez ça. Na ko bimisela yo Congo ini ya monde ati o pakata mbangu. Na na carnet d'adresse Kuba. Didier Lacoste c'est un rêveur musical. Répétez ça. Kendo yebisa ye Goldberg à YouTube à l'obéité Didier oza rêveur musical. Na côté na famille na ye. Na côté na vie privée na ye. A to lobela ni musique. Bon monte. A to lobela musique. Ngana sala analyse na kitoko. Bande ko belisa na famille. Bon mineur bon mo lobi. Lizela ande ko na ngai. To katelo kwango. To katelo kwango. O pesa o kine da question. Sorry. Bande ko belisa na famille eza facilité. Mutu nyonso abelisa ka mwana alingaka ta yo ka bazo critiquer ba maladi wana na bana bato mosusu. Mais bande ko bolimbisa ngai Mignon Abraham c'est SS musical. Répétez ça papa. Mignon Abraham papa pour répéter on banga nani on banga yo. Mignon Abraham SS musical. C'est-à-dire soki malile ye makasi bande ko na biso wana bazaka na moi problème moi bima exacté wala Mignon Abraham lokola atalité
nzoto ezumwa makasi na meliba kisi na chape mwa libaya Mignon Abraham landa bien keno yebisa Mignon Abraham Goldberg alobi ete oza SS musical. Répétez ça papa. Keni ko yebisa Mignon Abraham papa ngani mutu ba bisi ba eza ba propos na yo eza ba propos na ngai. Keni ko yebisa Mignon Abraham dadi alobi boye azomona pe aloti oza SS musical. Est-ce que Mobuti ya mwana wana kozana kimia mwana kotungisa eri nyoso yango mona papa chéri souverain premier pona ye amona ka Mignon Abraham esa kufa pona nini pona papa chéri amona ka Mignon Abraham esa kufa pona nini mutu nyoso azana ba maladi ebongo na ndako pasa bato bande ko bo excusenga papa mama pe balembaka bazotala ka lokwa makilana mso moto boka ye jibe abwaka Mignon Abraham répétez ça papa jibe abwaka Mignon Abraham SSI musical bande ko bo panza na bo panza bo tie partout na internet na ba stati na yoka sikoyo eloko nazolo basoki ya ko condamner ngai ndo siko moni akomi ko salela malanda ngombe azoke no landa siko place chaleur eza azwa mwa moto wana po bango na malili mikuwa pa pasi. Bande ko bolimbisa ngai. Répétez ça papa. Bande ko bolimbisa ngai. Répétez ça papa. Monsieur ba okité. Mignon Abraham SS musical. Nde ya mwana moni bata braza ba kaneli ngai. Bata braza. Pour le 24 juin. Bango nyoso ba kaneli fort monsieur ba fingi ba belé. Oui. On manque roga na Congo ya na Congo ngambu comme manqué. Oui. Na yoka ki nyoso. Au fingi les gens d'Inabiso. Eh, patrimoine. Patrimoine. Il pas bêta le 24 juin. Gana mo sala nzambe. Roga panangai. Na kati église ne nazo kambazaka mwana soki na mina bete biko na ko beta ye mutako pekisanga na lobela roga azate roga na lobaki c'est inconscient musical na lobaki lisusu aza bébé musical c'est inconscient musical aza bébé musical c'est moi qui a réveillé tous les Brazzavillois ba comprendre elengi na makambo ezaka na YouTube nga mutu na tomboli conscience na bango ke ndenge nini beaucoup de soutenir Moutouna Bino. Mais, vie après ces amabi. Au Monisiko Sony, roga tche concert 500 francs. 500 francs. Oye sombata mukate na Brazzaville. Répétez ça papa. Oye sombata mukate na Brazzaville 500 francs. Tala niveau Sony. Pressé Malandangulu pour ça la kaka plein. Mais tozana bino awa. Bato nyoso ngana tangi ba kombo awa. Ndeko na ngai. Soki ba sali ba plein. Pour on a yebi, c'est le calcul. Revers musical Didier Lacoste, la terrain municipal ou on est Pascal. Abet Aliboso 8 personnes. Répétez ça papa. Didier Lacoste. Comment? Dans le bac il revers Didier Lacoste, revers musical. 8 personnes. Oh ya Robert Aliboso na bango. Fou musical, à Robert Liboso a 2 personnes, Kabosé. Répétez ça, papa. Fou musical, à Robert Liboso il y a 2 personnes. 2 personnes. Musicien va singela ya kota. Na orchestre. Ok. SS musical Mignon Abraham. À Robert Liboso, moi c'est na bana na ye. Répétez ça, papa. SS musical, à Robert Liboso, moi c'est na bana na ye. Poubelle musicale, Maniké. Na mwana na ye prince babia bango bako bete liboso na bango moko. Répétez ça papa. Bango bako bete liboso na bango moko et to ko dénommer ngo répétition à coulisses. Répétez ça papa. To ko dénommer ngo répétition à coulisses. Tant que Goldberg à YouTube on a ko go yebisa yo roga le 24. Roga le 24 papa na ko sa yote. Bon, pour ngai ça yo ki déjà Sony. C'est normal à chanter. Pour à chanter, pour ce chanter, on a un problème sérieux. Journée ESA le 24 juin, Ferregola, Stade des Martyrs, Bagoloise de tout à mobiliser. Mbala Liboso, Namona artiste, pour un concert, naïba tout va marcher. Pour un concert, na carnaval. Répétez ça, papa. Pour un concert à faire le carnaval, nous avons mis une question. Tout le monde a une famille politique. Tout le monde a une marche qui mbangiste. Tout le monde a une catholique. Mais le comité n'a pas fait.
c'est-à-dire ba musicien bazali mais un vrai patrimoine c'est Ferregola manika na quand tu étais dadi manika lobby bino les journées on a beaucoup de roi bino muta kufela te muta balate muta sa matanga te muta sa mariage te dans jour on a jour ka et ça férié ya Ferregola et ça journée musique donc muta qui peut likambu jour wana te bozane bemina morgue bobomba nanu to bozane bemina morgue o lobagelo ko mo bozane bemina morgue bobomba nanu bobomba yango nanu jour le 24 juin ndeko na mariage mutsu na mariage auzala l'aise te po son wana tanga ekotela ekuna auzala l'aise te po makambo le 24 juin ezo senga ko beteli sote ko mona na misu awa ndenge na zaboyi nazo kita na ba goloa tous et comme ensemble ba goloa na ba congolais il y a Djobu il y a Cape Town il y a Dirba le 20 le 21 les 20 et les 21 bagolwa nyonso il y a Dirban il y a Djobour il y a Cape Town vraiment yo muto tongo hoteli pompe kisi ba mpese ba kima déjà répétez ça papa yo muto sala flat hotel na yo pompe kisi ba mpese ba kima na bangungi po bapaya bazoya bapaya bazoya ebele bozo ke pena leader ridibo ko tozo kitana yi ensemble OK ozomona nazana musala makasi nazo sala omona ki kitari ya Marga House na yaki nango no mona ki kitara Marga House na yaki nango na lingi penza mukolo wana oyebi pourquoi na protéger guitare solo pourquoi pas pour na yebi musique evanda mingi na solo sente na kobondela ga na musika basiste na kobandela na bonde na musika drummer pe na kobondela na musika mais na lobaki te Marga House pesa nga guitare na kene nango omoni guitare na yo eza munduki bato ebele bazoluka mukolo wana yo sala fièvre jaune pour obeta biete parce que mukolo otokokende tala na yebisa yo faire ça na 1500 chansons wana sa commentaire so na lobi mabenza boma ngai est-ce que makamna lo bezana nzela répétez ça papa est-ce que makamna lo bezana nzela répétez ça papa 1500 chansons otokoyoka mukolo wana surtout nzembo o ngana ko senga mukolo wana za nzembo biso nyonso tokokita nango nzembo ya Didier Shombo Toko kendete toko lalawa babo mabiso petit Jésus ayoka Didier Shombo ayoka nzembo wana so yebete na kaboni na fer répétez ça papa nzembo ya Didier Shombo oyoka ka toko kendete toko lalawa babo mabiso Didier Shombo ayoka so yebete na longwe golwa nzambe mama na ngai o comprendre te kalika mukebwe comment maman vraiment lika muke so ko faire bêtise c'est normal te il faut betango soit abandi nango soit na 4-4 soit na sukisi nango pour yibu ko Didier Shombo ko zala sur place to tout mes arrêté kanga date lelo ndenge nzamba kila fere bossa na autotime répétez ça papa ndenge nzamba kila fere bossa na autotime est-ce que ebi ke mukolo wana il y a concert wana le 24 oyebi ke bana ya ba pauvre musicien ba kozala wana répétez ça papa bana ya ba musicien ba tata na bango ba kufa ba kozala wana sikoyo mukolo wango faire forcer ku sa pepe kale répétez ça papa faire forcer ku sa pepe kale forcer ku sa Madilu Carlito forcer ku sa ye répétez ça papa Carlito akufa te mais forcer ku sa na musique oya sika na mokili aza envie pour ayo lo ba gendeni yo komo boma ngai émission ozomona c'est-à-dire akosie ku sa ba kenda akopesa biso harmonie musique pe kufaki azongisa biso susu guana ya musique to sepela pour na patrimoine na biso Ferregola Jésus de Niance les padres moto yambo ndeko na ngai na pema. Merci beaucoup papa trop vraiment suka émission la biso la jour vraiment message pour to kabona moko na message ezali été olingo sepela pour anniversaire na yo olingo sepela pour mariage na yo pona ko bengisa artiste awa na mboka o epesa ko pasi ngai yo Goldberg à YouTube nazali manifestation nyonso ko sala nango kata parti oyo otindela bandeko nyonso ya Djobour manifestation nyonso ko sala nango combien de temps papa oza combien de temps te na lo babatara ngai te papa munduke zo circuler OK na lo babatana ngai te ngamo na ebine na protéger tana ngai OK na ebi nzambe ninga zo bongisa makamu nyonso c'est-à-dire manifestation nyonso oyo za nango au contacter Ridi au contacter merci encore les sous na ba patron ba ferré Congo Uni o enima qui était tout sangana ka déjà avant bango ba bandaki déjà ko banda déjà
opération na bango ya Congo Uni, association na bango ya Congo Uni, Asibel Congo Uni, bango si babanda ki déjà musala parce que na lobaki et si kanyo so ba congolais bazali photos na mokambi na biso oyazo kamba biso. Merci na président Chris Welo, Banque mondiale, FMI, Tata Pambola yo, merci na Didier Chombo, Chamamba, Petit Jésus, Tata Pambola yo, merci na Patient Ilolo, Karia Mbongo éternel, Tata Pambola yo, merci na Carlos Bayang. Famille présidentielle Carlos Bayang, Mwana Roi, Tata Pambola yo, Apambola James, CG James Kaninda, Munduki 007, Yazalaka mingi na loboko ya Patient Ilolo Karambongo éternel. C'est-à-dire si on moni Patient Ilolo Karambongo éternel, yebaka CG James Kaninda, Munduki 007 azawana pembeni. Merci na le patron Vandou, Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Merci na double nationalité, Sino Safela. Merci na Yannick Inia, acteur à Mbongo, acteur à filmer. Merci na Prince Issassa, sénateur en vie. Merci na Mohamed Moleka, ya Charity Moleka. Merci beaucoup na Onyo Sobosala pour nga. Merci na Roi Salomo, Elon Musk, Eric Djenga, Tata Pambola yo biske bizwami yo apambola batu nyonso o bazo sepela ndenge dadi ye na opération na ye visite do baido porte par porte Tata apambola yo olobaki Yannick Wenge. Répétez ça papa. Yannick Wenge. Tata Pambola yo. Merci papa. Félicitations. Amen papa. Tozalana tout le temps. Merci papa. Absence à Mathieu Bonché. Olongolinga souci. Loko wana. Répétez ça papa. Mutuna mtazani loko na ye. Yang papa na mboko. Tata Pambola yo. Merci beaucoup. Olongolinga pena souci Mathieu Bonché. Répétez ça papa. Nzamina ngai. Mais yo ko kanisanga na mboka wana te. We loko na lobaki mutayo kite muye lobi. Répétez ça papa. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Dadi Lité Akanda, ici à la Foule du Sud. C'était pour moi vraiment un plaisir parce que vous avez tellement et bien l'hôtel l'émission de Kimia et Ingela Mabota Mabido, vous avez partout dans l'internet, ma télévision, ma radio, dans ma téléphone, vous avez belé. Toza à la carte à Johannesburg avec Dadi Lité Akanda. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Merci beaucoup. Président James Kayembe, pourquoi pas, na Pesimote, na Babi Tom Spiza dans Lubumbashi, il y a Général Jagger, président Mouyanda, Fondation Mouchi. Fondation Mouchi Wadola, Trésor Mouchi Fondation, tout ça toujours Simanayo, Yebisa Bango Kedadi Aza déjà Nabiso. Merci beaucoup, Fondation Mouchi, Moussala Kitoko. Merci na Trésor 1000 Genda. Trésor 1000 Genda. Tata Pambola yo. Trésor 1000 Genda. Nous allons ensemble Trésor 1000 Genda. Héritier Minikou. Héritier Minikou FCC. FCC Tata Pambola yo na fondation na ye HM. HM. Bomoko bolingo misala tout na kati wana. Lobito Pambola ki église abima et pesa kitoko makasi mais tindela bango ba harmonie oyo et comme la bango. Merci beaucoup na ba open na tangité yo sala ki et comme la bango ki mupayaza na mboka. OK. Merci beaucoup. Président Stéphane Mabila.